ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. biso ba mama babi tocha na se kalate programme na biso to sito bandaki tozo koma na suka parpo ya transport les am kolenga bonete. Voilà, et merci beaucoup na ba mama o bobe boya nesika olelo programme na biso ndenge ba pesa bino déjà fiança ba vivre à lobby azana soutien azaye moko kasi na ozala ye moko à lobby boye. Mama oyo azangi mobali ola kufela mobali azana mobali na ye moko o aza Yesu Masia apa kozala Yesu Masia tozwi fiancé na biso ya libela po na santé na biso boyete stengoy mutabengi biso lelo awa ye alobi boye na makoki ya muke o Nzambe apesa ye alingi akabolango na mama veuve mabe voilà. Alors le quoi le bien au Kabolango na mama veuve alobi pour la clôture il y a mois de la femme oh exact aux a mois de mars aza ana ba mama veuve alors pour na ye alobi boye ba mama essayez na zana na ba mama na demi bisala mama veuve o aza na sika ona poko lelo qui est désormais aux ana fiancé na yo o aza apôtre Justin Ngoy mama veuve konyoka malisi soute tozo bomisa makambo nyonso
pour que maman veut bien venir à Kinshasa. Oh, maman nous sommes dans ma macaron. Oh, nous sommes dans ma quartier. Merci. Il y a un lobby pour lui. Après le lobby, maman veut. Après le mobile, mobile, il va à Yesu Masia. Après que tu as Yesu Masia, tu as la fiancée de tu as l'État Yebi, et ça apôtre Justin Goy. Alors, apôtre Justin Goy, à lobby, maman veut va couper la tête à nous comme on va dire dans la cour, à couper la bouson, à prendre la bouson à ma côté. Ma bé? Ok. Tant que tu as un quartier à Bifo, bandeko oyo baza ba chef ya quartier ba o ba sangisa bino ba pesa bino macaron ba koleka je crois ba tesa bino macaron nyonso. Alors na yango ba jeton na bino na boko garder yango malamu parce que comme à un moment oyo to kita na terrain na ba quartier bisa bino bo vandi photo pour enregistrer bino lisusu pour que maman veut nyonso o ata enregistrer na ONG na biso fiancé na biso à lobby ata mutu pasi to kita na terrain on a repété nos machines au camarade. Ma belle, voilà, merci beaucoup. Avant de continuer sur le comme la souka, il y a un programme à Disso. Vous avez un peu de temps, vous avez un moment, vous avez un temps, maman va jeter à depuis temps. Alors, le col à Tosa maman, va les sika o. Mutu wa salisi biso azamuna azamutana nzambe. Pepa pona lokungu na nzambe. Zamba pa. Là-bas on fait là. Est-ce que Bolinga Kae? Est-ce que Bolinga Mardoché
Mobali apambola bino. Oseka ete nzamba bakisela yo mikolo. Hallelujah. Bozonga na biso pe bozonga bokoma na bandako na bino kitoko. Malgré toza lelo ebele, mais organisation na biso, il faut tokota ndako ya mama veuve nyonso. Tokoyeba ke mama veuve aliyaka ndenge nini, mama veuve afutaka ndako ndenge nini. Tokoyeba ke mama veuve soki azobela na ye po azwa kisi po azwa traitement akobanda kozwa ndenge nini. Ok, kolanda caprice ya moninga te. Mutu na mutu aza na ndenge ayelaki. Mutu intoxique ye te ko erekei toza ya kovanda. Tovanda kaka bongo po ebandeli na biso, ebandeli ezelaka kaka pasi. Ata aza ya kolemba telema likolo. Tango so telema pe makolo na yo nzamba so bikisa yango. Telema ozo sala kaka boye. Kolemba te mama be telema s'il vous plaît. Sala kaka boye. Sala na ese ko passe fiancé ya babo aza deja kati na biso. Kote bololo ya sobi sobi. Kwa
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.